Bote ba Congolais, joyeux Noël Nabilo Bisika tout bozali kolanda journal télévisé communication de Kino édition ya lelo lundi 25 décembre 2023 yango tozo fungola ngo po Nabino boye ba déjà que caméra ya JTCK et kitaki na commune ya Kalamu na quartier Yolo pour na kosala constant ndenge fête ya Noël ezali koleka kuna bozo yango na reportage ya Cédric Kalemba. Caméra ya journal télévisé communication de Kino et kitaki awa na Yolono na veni wacha et pa wapi toyaki ko constater ndenge nini fête ya Noël ezali koleka mais boye ba keto kamo ki makasi mingi komona ndenge bana Yolo babandaki d'abord na culte matinal awa avec le prophète Dieu merci menga oyo ateki bana Yolo bande konyoso ya église aser oyo lingi koloba assemblée chrétienne de Christ repentance na maloba na ye ateyaki Christ nde azali solution ya makambo nyoso pe bokanga makaka na Yesu nde kuna ngai okomona makambo na yo eko changer na vie kamera esukaki wana te ekitaki lisusu pe na bandako kotala ndenge nini bandeko bazali ko préparer ba fête na bango ya Noël tala ndenge bato bazali kolamba awa et puis caméra ekitaki tina wenze ya kapela pona kotala ndenge ba mama baza koteka mekotoyo. En tout cas, tokosi binote milelo na milelo mututo azoteka na wenzi awa azole la lobi vente ezati kote mususu tala ndenge bazokata bangombe awa bazoboma yango penza batu bazoya na terrasse pe batu misusu bazali deja ko charger ba masanga po ba oyo bamelaka baya komela na banganda ndenge kaka ezalaka yoka eloko oyo la journée ezaleni. Et puis, la dernière semaine, il y a année au 2023. Et puis, il y a journée où le Christ a Botama, Noël. Il y a un fête dans Zambé, c'est très important. Au lieu Kobanda directement na Essengo, Bamadina, Bamsubake, ainsi de suite, Bakina Mamsou. Mais biso to préféré to banda on a culte, aux alliés action de grâce. Noël yambalo eza oleka malamute pambate bafuti nan batute. Sotali ba wendeza vide na église, totali batebele basambeli ma malamute po batu basomba ba provision te ba para bana balati mingi te ba venir za décorer te. Pambate uti na mapona zimbongo ebele esali ki ba para ebele ba dépenser mais bana balati te bana bale malamute. Tokoli ke gouvernement ko futa ba fonctionnaire ko futa batu pour permettre bonne année ba clôturer malam mais Noël eleki malamute. Pour batu bazala mbongo te batu bazo souffrir. Les cadets bati que les monsieur da courant ils là. Bati que les monsieur courant te fêter Noël te fêter bonne année na courant. Et ça la bien. Là on est mbao. Mbao ya makasi. Pia ka circulation mbongo zate. Dans le peuple venant OK maman ndambu mais bati bata total total. Dote ka penza teta la tande ko fadika. Des la mouvement ouais suis donc yes. Et Noël ele kalango bien. Noël kitoko ka biloko za komata. Biloko za komata makasi. Biloko za komata. Et pour dollar zaka komata. Bilo so dollar ekiti ndeto ko sepela. Et yango bien biloko pe ki na onka malembe mais tolingisko bonne année. Eza su ya bien su kolekane Noël. Bafuta batu bazwa bambongo kwani bawenze etonda tala Costa oyo journal télévisé communication de Kino esali Noël ya turo eza penza fofo na fofo ou soit tobenga yango kaka Noël parce que Noël ezo simba te batu bazolela partout koto yo vente ezate koto yo batu ba jouer bana basombeli bango ba jouer soki mukete to yebite soki oyo eza pena Noël to eza Noëla to Noëlé. Caméra ya JTCK ekomaki pe na commune ya Mongafula epai wapi population elobelaki Noël na ndenge na yango bozo yango na caméra ya Blaise Mpoko. Noël na mo eno dale bon tagi abikana motoke mais bisusu ba mo na bolo pour toi de la likolo bangala penza donc faut total non il y a les insurés les candines il y a les impena là serrer les candés bien
pour oyo eza Noël ite eza Noëlla moko pedo ya bampia grave ata ko tuba Noël leka oyo Noëlla moko ya fimbo oto so mara mo pake moko aji ona bana na kopa madesu pia kaiza makasi na mboka maya na mukio tozwi yango seplika na bana likambo ya pasi pe mawa esalemaki awa na ville province ya Kinshasa tango ba election esalemaki boyebake na kote ya Mongafula candidat député provincial moko na kote ya Kindele wana akorompaki ba agent ya Seni po ba voter massivement na bapoko me population ya Kindele lokola bazalaki misoga bakangaki ye bolanda candidat oyo na kombo Socrate Mubengai numéro 340 ndenge bango moko balobike ayaki ko corrompre kuna bozo ba détail na reportage oyo. Makambu ya bavoti oyo ndenge wuti ko salema awa na RDC boyebake ba contentieux ezo continue kaka kolobama lokola awa na commune ya Mongafula na quartier Kindele na re Makaya ndengo moni bato batondi boye engulupa ya bato kende zonga noko kotoyo ezo yinda mabe. Il paraîtrait que candidat député provincial moko ya Mongafula numéro 340 kombo na ye Socrate Mubengai yende mutu a corrompre baja Seni awa aye po ba voter butu po abima na ba voix belé tangu pe population ya Kindele oyo miso eza toujours ga baza très vigilant ba ye ko surprendre bango noko mbutu banda awa ndenge bozali komona kende zonga bakomi koganga awa Socrate Mubengai aye ko corrompre batu awa na centre ya Seni ezalaki pasi pe mawa mingi yokelanga eloko oyo. Awa tozali na quartier Kindele are Makaya na commune Munda. Il paraîtrait candidat député provincial moko na kombo ya Socrate Mubengai numéro 340 apesaki nombre de bureau ya Seni Mbongo po ba remplir ba fiche na ye butu esalami na miso ya bana ya Kindele pe bana Kindele miso batomboki babebisi pe bayimbisi. Ah papa Socrate boni mabasoni boyeko tala en tout cas ya boye eza mabe makasi yo mutozali candidat député provincial ya Mongafula numéro 340 Socrate Mubengai. Il paraîtrait que oyaki yawa na ba équipe na yo pona ko corrompre ba agent Seni ba voter yo obima na ba voix ebele awa na centre ya Seni yo noko omoni tangu toyebisaki bino ke population eza très vigilante omoni bana ya Kindele bakwei na yo Socrate Mubengai numéro 340 tala sikoyo ndenge osamboi na miso ya mokili mobimba omoni yaboye eza mabe makasi. Totika kaka na constat ya Noël mais cette fois-ci na limité première liboso ya hôpital HJ Hospital boyo kandenge batu bazalaki wana balobeli Noël ndenge zo leka côté na bango na reportage ya Pichu Kalema. Caméra ya journal télévisé communication de Kinois et kitaki awa na commune alimete na première liboso ya hôpital HJ Hospital noko pona kosala constat ndenge nini ba fête ya Noël ezoleka kotoyo mais ya pasi pema o ezake tokuti bana bazate et puis batu bazalaki awa bazolela makasi balobi ba fête na bango ba Noël mais Noël ya turo mawa tro yoka ndenge bandeko ba communiquer activité ndenge ezalaka eza te parce que baélection na babiro mosusu mboka ya plusieurs personnes bazozela barésultat mpe circulation ya bato baza vraiment sur le terrain te yango nde nakoki koloba komi maloba mais toremercie kaka mpe ndenge akomisi biso mais ane o vraiment bana baza te gara ku place bando oteka bakangi donc gara nde bando facilité biso mpo bato bando outa bapartout bando ya mingi na gare centrale mais depuis bakangi donc
moyen eza te lele bana baza te donc mouvement vraiment eza te bana na babandi okota te tovandi kaka ozela bana peut-être ti ba 18 ya bako okota mais mouvement mpenza eza nanu te par rapport à ne wana nyana toteka na biso na gare ezalaki nango bien mane oyo toyoteka awa gare eza okanga nango toyoteka na biso awa mais activité pembe ebandi nao te toomona tala Noël na Noël ezalaka na baréalité nango mais oyo mbala oyo tozoyeba te soki tobenga yango Noëla soki tobenga yango Noëli soki tobenga yango Noëlin parce que awa penza ezo mérité kombo ya Noël te le 25 décembre oyo mawato partout milelo na milelo. Na page ya musique balobi yoka album Dynastie 2.D ya Feregola Nzambe ya bayembi nyoso ya Congo yoka nzembo Kusto balobi suka na rumba Kusto oyo bayembeli donc le commandant Kusto Kikela patron ya bana tout ya Londres ye wana nzembo kitoko motema ya mama na biso tutungoi boyoka nzembo bosepela. Mange à ton goût et habille-toi selon les goûts des autres. On est reçu selon la vie et reconduit selon l'esprit. Komanda Kusto Kikela ya tutungoi Babenga Kayango Dynastie 2.D l'album cher ya Yemoko Feregola Nzambe ya bayembi ya Congo noko na kati album Dynastie 2.D soki okoti na kati eza nde ebale ya banzembo kitoko awa na niveau ya kosakana te mais tika na betela yo lisolo ya nzembo moko ezawa balobi titre na kombo Kusto suka na nzembo oyo Jésus de Nios Feregola ayembeli le commandant Kusto Kikela motema ya mama na biso madame Tutungoi la femme de valeur na Londres la future honorable mosi ya pembe oyo azanga lisumu azanga pembanda yeyo bozomona madame Tutungoi mosi kitoko ya Londres oyo atonda bakarisme ebele moko na kati ya nzembo oyo Kusto okoyoka rumba nkunga solosolo oyo nzambe ya bayembi ya Congo Feregola Jésus de Nios ayembi na kati awa noko tokende musika te yoka titre oyo Kusto osepela allez toke dans les champions Serge Mboulaye top classe Yves Munga les propriétaires na lambra soir sima bapasoli ligorodo bakatikati poti salon bienvenue Stam London ekelipela tutungoi Flavien Ngimbi kanisa kanenge nana futela yo université polelo yo Betula la Belesima kozala mosika Kusto na zokoka te Nenete Sokie basakokolisa mwana silito bakisi ai babengaka ye number 1 na Londres noko eza pamba te le commandant Kusto Kikela prêtre ya solo avandisa masolo awa number 1 na bilele number 1 na cash zwa mobali kitoko tala ndenge alataka omoni awa na Londres moko te akotelema na ye balobi le commandant Kusto Kikela prêtre ya solo awa bajeza te tala ye na mwasi na ye toujours chic toujours kitoko mobali ya pembe mwasi ya pembe balobi la première dame mama Tutungoi mwasi azanga lisumu azanga pe mbanda oki nzembo kitoko ifo toyokaka mikolo nyonso rumba ya defa te yangoyo Kusto Jésus de Nios ata bayembaka mutu me oyo eza suka na rumba eswi tutungoi seke boyebi affaire ango bolingo ekomelaki aokenga zolela dodo wechi zuwa nasalelaki yo ebimi inutile dadima kaka
Tozalaka na makambo etali élection na côté ya Ntele kuna pezala ki somo bana ya tangu mingi bana ya Ntele bango pe bakangaki candidat député moko azoyiba baninga na ye ba voix epesaki pasi makasi mingi po balobi bango bavotaki mingi nde Cédric Kelende oyo bavote massivement. Bozo ba détail na reportage oyo. Awa tozali na commune ya Ntele noko esika wapi caméra ya journal télévisé communication de Kinois ekitaki awa pona kotala ndenge nini opération électorale ezotambola koto na ba bureau de vote noko awa constat ya mawa tosali ezake population ezolela makasi mingi elobi candidat député moko azoyiba baninga na ye voix awa parce que awa bavotaki candidat moko ebele mingi na ndenge ya nyama mais candidat député moko lokola ya zwaki ba voix mingi te aye awa boye komaniganse na ba agent ya seni pona ko récupérer ba voix ya baninga pe lisusu ba témoin baleli makasi balobi depuis bayaki awa po bakota na salle batala ndenge makambo ezali koleka ba chef de centre bazo permettre bango te ke bazwa accès et puis baye ba réellement ndenge vote ezali koleka awa pe ya mawa lisusu ezake na suka ya opération ya vote boyeba ke ba chef de centre bazo linga ko remettre na ba témoin ya ba candidat ba PV ya vote soki mukete bavanda kaka boye bamona mutu moko azoya na machine à voter na bapokwa aya kokotisa yango na kati ya centre epesi pasi population etomboki mabe elobi machine oyo ewuti wapi epui esali nini po eya na air oyo mbutu esalema wana ti candidat député moko oyo population ezotanga kombo na ye awa ye nde mutu ayaki kosala intervention alors intervention na ye ebimaki déjà suspect parce que balobi jipi na ye nde mutu eyaki na machine à voter oyo awa yo kandenge bakinois ba communiquer. Brigade na betami makasi non badalo biso na cette ici na biso so ba machine ebimaki na biso koti donc koti to voter pas même 19 personnes machine ebimi machine ebimi 19 personnes qui kokiti ya ba voter te machine ebimi oh ba ki robongisa machine ba ye na da 5 minutes machine koti après 30 minutes machine en ebimi machine ebimi quand bi machine ebimi en ebimi libela machine va voter machine tondi likona ngo susu machine ebebi ba yesu na machine ami balé wana ezaki ya mi balé o ba ki kozongisa wana 23h ba yeli suna machine après 30 minutes ba koti machine on ba tika biso to voter sikoyo ba tiki biso to voter te papa na ye biso papa soda na ngati siko na osuka ba soda na koloba nyoso ba bimisi su machine kei machine qui après devant 30 minutes quoi ya nango pour la député ça qui 30 minutes ba ye ba contre machine puis la chez Sili qui était limite machine à liboso va voter machine est tondi mbala moko machine est bloquée car machine à liboso va voter machine est bloquée ni et tondi limi va voter machine est tondi 19 faut pas voter donc maintenant va télé va réagir machine na ko kota te to télé mi wana neto ye wana ko bana na insister aya ko taka na machine to télé maki to beti mona mobali wana senti nisimo bime sangeli nande mobala ngaka kufa kalonji ndenga yaki na intervention na ye ne baki ko kimisa mwa mobala na bakoti na bakangi tout de votant qui Cédric et mais là ba tout boye le ko tout ba voix Cédric dans la bouquet kalonji yaki na batula ye ba yaki batula ba yaki ba futu ba bongo ba yibi ba voix ba tike ba voix nyoso banda lendi na lali bona voter na témoin mais ba yibi na tamo na tout le centre bona 64 na 11 on a voté candidat na ngana linga makasi eza na sali mabe so na voter candidat na sali mabe ba boyi baba voix bo moni ko tonga na moni ba yibi ba voix de Tokyo wana papa na nga Cédric na ngai Cédric de Tokyo Cédric Kelende honorable député numéro 64 11 ba maman nyonso ya terre jaune ba voter massivement na kene na bureau de vote boy na ok mona kaka une voix 3 voix donc na piqué crise pour ndima qui était vraiment que non Cédric mutakoki ko zwa ba point wana et puis na ba salle nyonso kalonji na kalonji comme si que ba somme puis ba leader na nyonso oyo kaka sentir na mobimba kaka kuna na nini na mbana do ba bureau de vote nyonso miné tala noko
ndenge bandeko balobi wana ke kotoyo bavotaki mingi numéro 64 na national awa na Tchangu et puis numéro 11 na commune ya Ntiele na provincial me ya kokamwa ezake candidat député moko ye mutu amanigase makambu awa na baje ya seni pona koyiba bavoya baninga situation oyo esali mabe makasi mingi noko candidat député wana azoyiba baninga voix kombo nani rappelez nano boyoki ye wana ya boye noko ekomi deja kolumba solo mabe tokita na commune ya Limete na direction Lumumba oyo ezwami na 12e mairie résidentielle noko soko lingo bima na côté ya Kapela oko constater yo moko ke libulu ya munene salemi kotokuna ezo déranger ba population na niveau ya kosakana te reportage ya Pichu Kalema. Soki okomi na 12e mairie résidentielle na commune ya Limete ozu direction Lumumba pona kokota mombele ti kobima kuna na Kapela noko kaka na sorti wana na kote ya Kapela soki kako l'équipe wana oko constate ke libulu moko ya munene esalemi kotoyo mbula ebeta to ebeta te kotoyo ezalaka kaka lac cela veut dire lac Kivu ezalaka nde awa mai ezalaka tout le temps mituka na ba moto na batu ya makolo moye baleka ezate et puis constat musuto sali ezake kotoyo poyo il faut kaka batala yango po eza na se ba salite nyoso ya mombele eza boucher na se ya po oyo yango pe eza à la base ya destruction ya nzela oyo tala oyo tokosenga kaka na bato basala misala ya nzela na kote ya virage ya Lumumba kobima 12e mairie basuka kaka kuna te baya pe kotoyo na kobima kote ya Kapela awa pe nzela oyo ezosenga intervention ya bien parce que kotoyo moye mituka na batu ya moto baleka eza soki mukete nzela eza mabe makasi mingi kaka na makambo ya élection boye bakangaki pe ba policier moko na ba civil oyo vraiment bazwaki machine à voter bake ko voter nango na ndako moko boye nani mutu atindaki bango bayiba machine wana bakende ko voter mopanzi bokoyeba yango na ba détail oyo ezo sala bien soki mukete likambo ya élection oyo wuti koleka noko ba révélation ezo continuer kaka kobima du jour au jour tala neti awa baye ko surprendre ba agent en tenue civile pe ba misusu en tenue policière ndenge moni awa bazui machine à voter baye ko voter na kati ya ndako oyo ndenge bozali komona mais lokola ba service ya renseignement ezo sala musala kitoko botala ndenge eye ko surprendre bango awa tala sikoyo lokoyo noko expliquer biso nano nini ezoleka machine à voter yango tokuti bazo voter na kati ya ndako machine à voter yango taba papier yango oyo tata menani machine à voter yango bazo voter na ndako élection na bomongo yango ebebi tala ezosala malamu soki mukete oyebaki na yo bien ke okoganye na baélection oyo te okomi kobimisa machine à voter na ndenge ya cope po bato baya kovote oyo na ndako tala neti boye basurprendre bango oyo soki banketi ya bien esalemi awa bakotanga kombo ya kandida oyo asalaki ke babimisela ye machine à voter baya kovote awa na ndako surtout ke masasi ebeti awa na niveau ya kosakana te yoke eloko oyo oyo tokoloba kaka ke voler n'est pas bon, tricher n'est pas bien. Édition ya lelo lundi 25 décembre 2023 et comme na suka tozo souhaiter bino kaka ba joyeux Noël ba fête le kamalamu na bandako na bino bana ba sepela ezali fête na bango et kozala kitoko makasi mingi. Alors bino peso ibo sepeli na
édition ya lelo bopesa merci na Cédric Alemba lisu ya Nzambe motema mabeni ye muta bendi biso beauté pour bozo biso na ba condition ya kitoko azalaki pe na sima ya caméra na ndenge ya deux fois te Pichu Kalema azalaki wana pona ko assister makambo le kana ndenge ya kusakana te mais na côté alignement pe montage AB Pro le cerveau rouge azalaki wana na Arnaud Dikelani po nyoso ezala vraiment na ndenge ya kitoko makasi mingi tika to souhaiter joyeux anniversaire lelo balobi na Rashmir Queen Choco Parker balobi lelo za somo lelo mokolo ya mbotama ya Rashmir Queen Choco Parker lelo donc balobi na lemba ekoyinda na ikolok côté ya basule mange wana kolia pe komela na niveau ya kosakana te ti lobi le 26 ekozala kaka fête ya anniversaire donc ya Rashmir Queen Choco Parker ekozala danger opesi mbombo aboyi avec impact na idéologie. Joyeux anniversaire balobi na Ose Kiamusa lelo pe kozala somo opesi mbombo aboyi balobi soki olingo zala wana c'est la invitation na yo sur WhatsApp soki ozwi invitation te vanda na ndaku fête anniversaire na bana parce que lelo na fête anniversaire ya Ose Kiamusa ekozala somo kolia pe komela lelo tokobenda ngulu matoi po a comprendre que lelo eza mokolo ya anniversaire ya Ose Kiamusa avec impact na idéologie ndenge kaka ba élection salemaki awa na mboka na biso boye ba déjà que ba cameraman tout ya JTC ka ba panzanaki na ba district na ba bureau de vote nyonso ya Seni en tout cas ti sikoyo boye ba que sondage ndenge zali ko salema tozala pena ba réaliste je dis bien na district lokola ya Moamba mutu oyo vraiment bato ba voter massivement azo continuer ko mener masolo kitoko maître Dorothée Madia number 1 ya ba candidat tout ya Moamba soko ke na côté ya Funa number 1 na bango ezali Edi Iyeli papa social oyo ba voter massivement soko zongi na côté ya Changu azamoko balobi Cédric Kielende ye mutu ba mama ya Changu ba voter ye na ndenge ya dégâts ye wana donc Cédric Kielende number 1 ya Changu ye wana tisiko selon ba sondage oyo ezali ko salema mais na côté ya Lukunga boye ba ke kuna déjà donc ye moko maître Chris Cicero Bakumba Bofaya na Lionel Nsele bango ne bato ba voter bango mingi wana eza 100 parti pris ezali sondage oyo ba cameraman basali musala kitoko musala munene pona kotala banani oyo bato ba voter ki bango déjà makasi et puis ba vona bango mutu akoko yi bango te musala kitoko lobby